Mbote bandeko balandi lelo vendredi le 18 mars 2022 tozomi bongo awana nkamba Yelusalemi ya sika. Tozali ko fêter bongo 30e anniversaire ya disparition physique ya premier fils ya papa Simon Kimbangu, papa Kisoloke le Charles Daniel. Milulu e pesamela na ba flûtiste ya mokili mobimba ya kumataka bongo na nkamba pona mabondeli pe misala. Ndena yango tokokota ndako ya Nzambe, tokolanda maloba ya président général ya Fluki, tokolanda maloba ya Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Tolanda. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ya yambo tozongisi matondo mingi na Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani na periode oyo eza na ba difficulté ebele me ye abongisi biso boye na biso ya komata na nkamba Yelusalemi tozongisi matondo mingi tosengi pe pa ya Nzambe na biso boye na biso atako mwa bisika mususu mikakatano ezalaki me kozonga na biso ezala ya kimia pe ezala ya mapamboli po ete sika tokokende toumela na makasio tozwi yango tosengi bolimbisi surtout na batambusi na biso ya ba poste ya ba section ya ba commune pe ya babitando ya ndenge na ndenge solo ezaleli na biso ya ba flûtiste parfois ezalaka malamu te vraiment bambuta bolimbisa biso tosengi bolemba biso te bokontinue koteya biso po ete pasi oyo bino bozali komona ezali nde esengo ya biso bana oyo tozali koya lisusu toremercie bino bambuta na bitando nyonso bapasteur barepresentant baprésident du collège po ete soki encadrement na bino te soutien na bino te na baparoisse na baposte na bamboka oyo touti nde pasi mingi ya komata mpe kotonga nkamba Yelusalemi po ete boyebi yango ke 80% ya mouvement na biso ezali ya bana mike. Merci mingi pe na balongani na biso ya mibali pe ya basi pe bana na biso po ete tango nyonso bozali ko soutenir biso pe bozali kolanda biso wana nde ezali nzela oyo ya elonga oyo tozali kosepela na yango. Merci mingi na bakolegi nyonso barepresentant ya bagroupe bagénéraux badirecteurs généraux oyo bozali kopesa biso pe mayele po ete to profiter na sagesse na bino pona kokamba na bandenge na biso baflûtiste ya mokili mobimba toye moko na moko ayena likambo esika oyo toyaka pona oya kozwa solution yango totika distraction tozala concentré na maye oyo bazali koteya biso kolinga te obima pamba esika salongo baza kosala ba chantier na tongo lamoki kende ozwa lipamboli na babutu to organiser chaque fois bangwanga mabondeli to bondelaka po ete Nzambe asunga na ba difficulté toza nango awa tomati mboka bule tozwa lisungi tolobelaki yango communiqué ya biso bonso tozali ba jeune tozali na chantier munene tata mokonzi ya bule apesi biso tobosa na likambo wana te soko mati kuna na zanza bisadi oza na mwa 500 francs 1000 francs 2000 francs $10 eloko oza nango po tozali na chantier ezali baka le 6 avril fo mokonzi ya bule asepela ezali chantier ya ngai na yo jeune tobosa na likambo wana te kasi lobi na tina musala eloko moko esalamaki te
mokonzi abule amonaki clair te misala tosalaki lobi ezalaki malamu te lelo tokosala défilé ya mbangu bakado toleka nango mbala moko po ete fo tosala mosala parce que mosala nano tosali yango te lobi tozali kaka kobombana tolobaki yango très bien tokoleka liboso ya mokonzi abule en uniforme de gala soko oza na uniforme de gala te kobetisa baprotocole to bato ya sécurité mabaku te fanda pesa kado na yo epai ya moninga kasi lelo nde tozali na ntinsani oyo ya makasi po te lobi ezalaka nango clôture lelo totika kobombana tosala misala bisika tozali kofanda mokonzi ya ville papa représentant tindelaki biso communiqué totikaka bato batalaka biloko na biso chaque fois so tokiti mais toconcentre bato wana te toyaki na bango batikalaka libela kuna tosalaka batour toremercie imprimerie ya tata molimo santu po ete topesaki bango test basalela biso carte ya membre. Je tiens à vous confirmer que l'imprimerie a pesi biso satisfaction à makasi. Donc, nous allons lancer opération carte de membre et que ça la mela et pas na biso. Et le côté sepeli ezali moins cher par rapport au tozoa qui la fois passée. Vraiment, to sepeli mingi na ba continuer biso imprimerie et ba promettre biso travail à qualité. Naza déjà un échantillon en gamoko na comparant par rapport au to salisaki où ils ont de meilleures qualités. Basaleli biso pe ba carnet de reçu à $10 que nous avons vraiment apprécié contrairement au to salisaka hier. Et nous recommandons la jeunesse mutunio soit na travail naie baza disposer ya kosunga biso na ba travail de mémoire na ba publication mususu. Venez nous voir, nous avons expérimenté, j'ai des échantillons, ya misala basali, ezali impeccable. Donc, elle te cause à l'assemblée, l'objet n'a pourquoi, bako communiquer biso ba disposition, ndenge nini, membre na membre, et sika bozali, et sika boko kende, toko somba ba carte de membre na biso. Au plus tard, le 8 juillet, elle te cause na fête, biso banso photos à la ba carte na biso. Tozali pe na modèle moko to apprécier ba pesi biso ya ba registre na ba commune na ba entité na biso c'est mieux tozala répertorier pour que faciliter biso en sorte à recensement na bisika tozali na to kozala na assemblée to ko communiquer bino pe mutuya ya registre wana vraiment ezali travail moko professionnel tozala ki même na bato baza spécialisé na niveau informatique batali ke musala ya imprimerie ezali vraiment ya ko féliciter donc te recommander bino biso to kozwa déjà la carte na ba document mususu mais bino bato bozo sala ba publication ba travail à fin d'étude pe biloko ya bongo na bongo to koleka kuna na mbalo to koya même ba banderole na biso et que ça l'a imprimé et pas na biso moko c'est vraiment une fierté pour na biso. Encore une fois, et toko bimali banda ba pesi biso disposition oyo toko tambola nango vraiment et toko bimato kende na lombango pour te permettre biso bato to bomba na kena ntsinsani pour te tosila ko bima. Voilà moi moketo zalaki nango to beti sete lobi na pokwa après remise à ba coupe biso banso ba continue to salaka to kozala na assemblée générale mais to kozala kuna na maya sima pote otala yo tinda ke lokote osala ke lokote otala niveau nini ba travaux ekomi to tchelika ke tata nzambe ko batela biso milulu na biso ko sila malamu to silisi bona komba tata ya mwana pe tata molimo santo amen.
te mungu se ye mwana tata mwana velela mungu se ye mwana ye tata mwana velela Samba ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasiditu yeuntuadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tukao kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo tolanda kimateye na biso tata pasteur mtateya kibiso abandela kina banzemba bayuda ake na mibeko mikandana ya suka toyoki tobomba tosalela bona mokolo wana tobika tede tolobelaki yango lobi towelela bokonzi ya likolo tina ezali na mokili okoki kozala na biloko nyonso me soki oyebi nzambe te pamba bokonzi ya likolo nde eleki makambo nyonso po lobi oza lisusu te kuna kokende oyebi kuna me tozaki na batata batikali kolakisa biso makambo nyonso na mokili mobimba toyokaki nanu teke tosengela Adamu bolimisi me batata na biso balobi lisumu oyo Adamu Eve basalaki basengaka bolimisi te bapesaki biso devoir tosengela ba Adamu Eve bolimisi likambo wana eutaki epai ya batata bango misato soki mpe toza lisusu te toke kobongisela bino makambo papa diangenda alobi toke kozwela bino eloko wana na mikolo na basanza na bambula ezali kokende tokolala kolamuka tozwi likambo ya sika tokolala tokolamuka tozwi likambo ya sika mena biso balobi makasi na mabondeli nzambe akokosaka te ti toye koyebaka ke mokili ekoningana litanga ya mai euti likolo kweye na ocean mai maningani kosenga lisuma Adamu Eve tolataka saki me mibeko ezalaki liboso tata akosenga bolimisi pa ya mama na bana mama akosenga bolimisi pa ya tata na bana
bana bakosenga bolimsi epai ya tata na mama tolataka basaki nde toyaki kokota na mama likambo ya adamu na eve. Soki yango esalamaki boye te biso loposo mwindu nde tomemaka lisumu wana. Basekre ya makasi ebimaki, kambo ya makasi ebimaki. Papa Kurutu aya kotika biso, Papa Mfumalongo aya kotika biso, balobi ya tikali na bino iya kotikala kosisa makambo nyonso. Nde Papa Mfumambanza 2001 yepe atikaki biso ya lobi nzete oyekweye lelo botaka mayebo te, soki eumeli mokende ekobota mayebo. Tulu moko kanisa nini tokomi komona eza koleka na mokili suka likambo ekozala ndenge nini. Biso tolingi tozala récupérer moto moyindo asouffrir mingi, lobi kaka botonga Yerusalemi, fliki toye kotonga Yerusalemi tinde ezali tozali kotosa, toza kolanda makambo oyo batata batikelaki biso. Mwana botosi ye nde basepelaka mingi. Soki oza na botosi te ata topesi ye ekoleka nango pamba. Me soki otosi na kati ya Bible mpe ezali na oyo andimi ke na kosala na oyo aboyaki na kosala te. Oyo aboyaki na kosala te asali, oyo andimi na kosala asali na yango te. Okozwa nini? Malgré ondimaki na kosala na osali yango te, oke zero. Biso tondimi ke tokosala tina toyeli awa yango wana. Kuna lobi ke na koloba mingi te, musala susu ya mingi zuzela biso na libanda. Tondimaki volonté pe monana na kamauni oso yo batindi biso na batata po bakendaki kozwela biso eloko wana. Lisumu ya Adamu eyo tosengaki yango nini susu etikali totonga Yerusalemi. Oyo nyonso etikali bakopesa biso yango po tolobi welela bokonza likolo oyo etikali bakopesa. Tosilisi boye na nkombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo sana. Amen. Bika totonda lusiku musu na Tata Mwanda velela mukumba se ye mwana Tata Mwanda velela mukumba se ye mwana ye Tata Mwanda velela.
l'élément à que allez, en place, réponse. Gardez, vous les saluez. Ça, Tata Simoni Mamukiana, Fumadoro, Fumadiku, Impuka, Susu, Fuaman, Fuman, Imudia, Tata Fumado, Ulovera, Wakafune, Watamula, Zizi. Bungi anak sudah dapat malu.
matondo mingi bandeko balandi tolandi maloba ya président général ya Afriki tolandi maloba ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani tokolanda sika boye défilé ya bakado pamba te tokomataka na nkamba mpona mabondeli mpe misala yango tolanda mizika.
Merci bandeko balandi ya solo bolandi biso na bokebi bonso remise de cadeau nge pesami oliboso ya nzambe na biso na bana na ye ba flûtiste ya mokili mobimba o ba mataki na nkamba nde na yango soki bolandaki biso na bokebi bonso to sungamaki na ndeko na sima ya kamera papa Lando Afonso to pesi remerciement na papa Lambert Mako Emimo elongo na mama Ndo Fifi Ndongala nde na elobeli mama Magali Sunda nde tokutani mbala sima.